losako kuna baso nyonso to bafutela mibali classe balezaka mibali bakoma na basa mibali attention ça va bolamuki bien lelo bolamuki bien basi nyonso oyo bokoma na place ya mibali c'est mon amant, c'est mon tout, c'est mon cœur. Bolamuki bien, t'en sors bien. Ya nalo bien. On m'a dit que na biso moi c'est oyo. Akamu singai. Na zangi maloba te me abakisi nka susu maloba na vie. Est-ce que mona moto azanga ka maloba me ngapa abakisi nga maloba. Ya yo ndo zawana ndongo bando oyela biso na réseaux sociaux awa. Ozo finga, ozo sala. Moto na soto ayebika ke no TikTok ba TikTokers nyo so bazana TikTok wana. Baza bakizengi, ba finga ka batu. Bana conseil malongo apesa te. Ata biso ba auto zabwe awa muta zo sombela yo azo melisa yo secret na TikTok awa bomona na tabi mama moseka merci na personne njoko za na openda bololo sienne numéro 0 sienne yo ya kendo ko sokola mbembe na yo bien na moni pe kuna peza na bololo sienne za na salité mama sokola ndaka ngana lobaka oye yo kaka awa e bebisaka awa ba futela ka mobali ndaku te bazouaka place à mobilité. Aza chef de la famille maman Moseka lobaka tikaya sala nyonso. Mama nanga. Muto acho yo pété na musapité. Neti biso boy bacha biso pété na musapi volonté na yemoko. Alobité na honoré moi sinanga. Atina papa futa $2500, je vous jure. A honorer nga la miso famille pe famille na ye kita basala makambo no surtout asa mobali nanga na osombela ye loko asa mobali nanga soki na moni asa na difficulté papa bakisa na oyo asa mobali nanga soki na moni ke no azo mini bela sombele moi polo na pesi oui c'est mon homme c'est mon mari je dois prendre soin de lui mais yokuta ta makanicité mama nanga bino bato bozana poto tango tolobaka soko ya poto Mutuna yo nano est développé te. Ça veut dire, on comprend te. Mutuna surtout abima Angola, obima Congo, ça l'Afrique Sud. Le sac on a ba Congolais, non so baza na Afrique Sud kuna ba wario pena bana lochi lobby. E kuna moka bana na bana. Olali ba lali yo kidi ba docteur propre bazawana ba konza ka penda ba sud africain. Voilà ba Congolais. En tout cas le sac à vous. Ce que l'on voit Congo. Obima mboko étranger. Dans nos mentalités n'a pas changé. Tout le monde est télémité. C'est que tu n'as Congo pour ça donc ils zengisienne. Na kena témoignage qui est pour nga comprendre le message nanga. Papa Moseka aya na potonga na yaka liboso na bana aye sima. Aye bisi na société non. A osale la motuté pour déjà na Afrique du Sud là déjà boss numéro 0 yemoko boss. Voilà, moi, c'est bon, ça. Boye barandete pour na lo barandete. Nazara muta fierté. Ayebisi, gouvernement irlandais que non, je vais travailler pour moi-même. Ma fandi, ça y est, 2 ans sans moussala. Papa n'a pas fanda 2 ans. Bah, le non, si ba mikanda no soko kisaba la de la yo, soko zalanga na crime te lo te obanda compagnie na yo mo komba la nga fala 2 ans. Quoi sala nini? Abanda osala ba livraison ya pizza. Yo kamobali ya bien. Oh na ko bimsa mbongo nanga na beti mabele nanga boy na pesi mobali nanga mbongo mobali nanga asala livraison ya pizza awa na mboka na poto abimaka azongaka 1 heure abimaka amanda 16 heures azongaka 1 heure du matin asala ngo 2 ans chaque jour ayaka na 100 euros bofungola mato boyoka ba gigolo numéro 0 yo moto bokola ka mobali na ndako ozaki zengisienne bala lelo chilobi papa Moseka obali nanga ayoka mokili sonite na sa pe internet atika obenga ngate ke non oza influenceuse oza influencer bato oza star ba mato defa bo jamais à sala 2 ans azo kende boyebi ko sala na noir non akei na shop a pizza azo livrer ba pizza na bandako abatu. Baso pesa moi ba tips moi ba 2 euros ba 3 euros ti akang satina minuit ayaka na $100 ce qui 100 euros pardon ce qui les kebeleza qui 120 euros ce qui sali 5 jours ayaka na 500 euros par semaine azana ni papier ni mukanda ba pesiye ba ozela na mukanda na ye ba ozelisa ye
bazo zela ke non batala pe dossier na ye ceux qui vraiment compagnie na ezala qui enregistré en Afrique du Sud. Mais papa langa il a 500 € chaque semaine. So ka sali 4 jours, cela veut dire y a 400 € tieninga na mesa wana mama yango. Mobali nanga no futa ndako a osala te na poto. Mais si ko yo zo lela ke non abande ko sala te obokola mobali 5 ans. Balinga ka bongo te. Mibali baboko la bango ebi ke no mwasi alingi ye koleka ye moko ya yo ko souffrir yo kolela ndengo leli wana. Ndoka ko finga nyoso yo finga kabatu awa. Ndoka na vino réel boza bolole penza. Mama. Tokeba na mokili. Nalbaki internet opesa mutu na mutu respect. Mutu apesi yo mbota kimia zonta ya kimia. Mais obebisi mutu abana batu ke no yeso akoti na internet awa. Soka fingite awo yebana te. Soka fingite aoyebana te. Sisi mabaluka nef. Ngana seka ka mutu temena okamwa kaka. Osombele na 207. Aibisi obayibi. Obakisi mbongo. Mama nanga. Soki yo zawa ndeko mwasi mobali basala ke bongo te. Bolingelanga mibali riche te bolingelanga ba travailleur ba bosser. Azos délivrer pizza na bandako abatu ayoki sonité to moni ke na komi na zemi ya 10e mwana ali mama to somba 7 sita oza GPS 7 site pour toute famille munene mobala bimisi mbongo na ye asalaki na Afrika yelinga mama mbongo ya ngoyo na compléter oyezanga ki likolo to sombi jeep na biso ya 7 ba kiti 7 pour tout ça na banebele. Moi, j'aime mon homme. Moi, mbali ya bongone na ko bete la etolo. Mobali ya bongone na ko lobana ba kizengisienne ko pesa ye mbotete. Mobali oyo azla mkanga tongo akesa la pangusi ata ba toilette yelinga mbongo. C'est ça l'homme que nous cherchons. Bozo ya ko finga ka batanjoka na ba vine mino réel boza pena ba zoba. Ozo sala bongo ale wana oleli Nathalie kama yo loba nzamba zala kata. Mwana mwasi na za na yebi ko ta kombo na ete yo lo banzamba exista ka tele lo komo lo banzamba osala komo lo ba justice nzamba osala boke bana nzambe bino bato no sotu bolo bakanzamba osala azala kate bo sala attention po mukoleke pela okolela awo banoluka kaka nzambe yango invisible awo lo bakazala kate même finga na munoko na TikTok abotika bo kolela ka moko mama na bino ye wana abandi alesa mobali atinda mobali na Tunisie mobali bacheli ye mbongo bacheli ye asombe baake bapesa mobali visa nini ambassade atike ba mona mbongo na banque mobali atinda 4000 € selon le coûtacien na ye atinda 4000 € mobali acha na banque Tunisie nzimi epese visa mobali mokolo mobali alinga bima azobengeli susu pesa mbongo billet. Mais yo na tindela yo mbongo da banque te o moni ke no ba jouer na bino o te mama tinda mbongo wana banque le kaki mobala sakane na yo ti aye poto amoni pe na kizengi moko boyebi oyo ti ale lisi yo bongo yo na poto zo lela mta batelo bana mama nta ko batela nga bana zate yo na poto yo poto ngo bofanda ka bo ya yo zakata na mutu moka malamu te na quartier nde bofandi wana biso awa toza natala ba sud africain awa na ba zimbabwe awa to sola ka kitoko moto pa yebo futi moi 10 € na yo atikeli yo na mwana moi 2 heures de 20 € et au sale le côté je cherche mon là pour na futa 20 € moto atalela nga mwana faut na lela mama na obanda classe mama la kei botanga kabasi mémoire na bino sala boluka mobali oyo un bosseur. Quand il ouvre sa bouche, c'est l'amour, le respect qui sort de là. Somba bolingote, yom to somba ba bolingo ba mono ke nozana mobile na ko prouver et le kono za kana na prouver mobile ali boso et simbarate. Na prouver mobile ali boso ke ngape na zana mobile. Yango. Elelo e. Ngana kei mama. Na kei ona kenda kaka me na ukamwa kaka TikTok oyo. Biso to tala kaka. Biso to ya pena na sagesse to me la ba champagne awa. Ndeko moi ça na yuki atindeni ngambongo mama somba charger na okaka yo na life. Bonsoir à la famille. Maman Bijou na ye kaka ko présenter bino salon na biso ya sika na appartement oyo to benga ka appartement numéro 1
bandeko oyo bosi bokende kuna bovanda kuna. En tout cas to saleli bino surprise, to changer les bino bakiti normal, ba divan to changer pe sala manger et pas la biso nde musala. Donc musala ezokende nango malamu. Mama Nadine umela botala salon na biso ndenge to changer bakiti, to changer les bino pe sala manger. Ndako bozomona ezali chambre salon cuisine et komaka pe 2 chambres salon cuisine. Bengangai au sala réservation ya appartement numéro 1 au Kozala jamais d'ici. Merci. Tozana ebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa awa tozana yonso tosepelaka na matonge kotala mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakuna bazalaka te toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika dedika mama bijou toyambaka bato minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou. Chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow. Nyonso ezali chez mama bijou. Botaka bato bauta bipai na bipai bayonse pa mama bijou. Pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali. Mama bijou bayo. Sika eye na kati ya matonge. Auberge na biso ezali wana pona ba séjour na bino. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia. Place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino. Botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba. Chambre ya pamba na biso toza na douche, debout ya propre, toza na lit à 2 personnes, toza na climatiseur, tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba. Na kati ya appartement numéro 3 eza na TV, eza na frigo, eza climatisé, eza vraiment propre makasi botala toilette nango. Appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6. Appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5. Bota la cuisine na biso ndenge eza kitoko. Toza na ba chambre salon cuisine, toza na chambre salon cuisine, toza na 2 chambres salon cuisine, toza pe na ba chambre simple. Bota la place tobongisi pona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda. Bota la appartement na biso ndenge eza kitoko. Appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko, donc eza na rez-de-chaussée, eza na $40 par jour. Soko koya ko umela mama bijou alobi ko banga te, mama bijou sololaka na ye kitoko. Botala appartement na biso ndenge eza kitoko. Botali toza na salle à manger, botali bakiti na biso ndenge ezali propre, botali cuisine na biso ndenge eza kitoko, ndako na biso eza kitoko, sécurité eza assurée. Mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici. Botala ndenge mama bijou abongiseli bino ba appartement na biso. Mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma. Botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko. Mama bijou alobi toza na problème ya maïté, toza na problème ya courant te, toza na départ unique, toza na groupe. Appartement na yo, appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement. Ozwi chambre na yo ya kolala ya bien. Soki pe okoya ko umela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15, tozorango kaka na $10. Balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu a 37 te. Mama bijou alobi solution eza epa na biso. Aboye nanu ezala te. Tosaleli bino boutique na kati ya auberge. Mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge. Okoki kozala na posa ya komela vin okozwa ve na kati. Obosalaki mwa dodora na yo na poto,
okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama Bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama Bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama Bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama Bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na Irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na Irebu A37 mama Bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama Bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na Irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama Bijou atie tina ba chargeur mpona kocharge telefone mama Bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama Bijou na numéro